Saratola TV. Tout ce qu'on fait sur YouTube, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là dedans. Oh. Parce que na mutu wana boyo ke la mawa. Sora zaki mutu asambelaka. Alinga peksa batu na ebati ko finga belle vie. Saratola TV. Ngai batu balobala ngata ye kuna munene. Eza mafinga te vrai ou faux na munene. Oza munene. So babi obotaka te, eza vrai ou faux. Parce que boti nante. Non, boti te. Nante. So babi bota nanu. C'est normal parce que moi so bota ba oloba ne bota nanu te. Ezo comme insulte place ning. Saratola TV. Donc bato bazo ya oloba wana ke o Sarah basi ba bota te ba oyoka pasi. Et bon to ba finga ba no ba viola, bato ba viola bo chakiti. Or moto ba violer ou violer c'est grave hein. C'est Saratola TV. Bébé, tu n'as pas de preuve, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça, tu n'as pas de preuve. Tu n'as pas de preuve. Non, mais c'est la loyauté. Et ça, la passe, il va construire ma capote. Et puis, mon qui les ont condamnés, on a senti à et là, on a noté. non, faut qu'on l'ande là parce que non, si ça, c'est personne à danger. Pas personne, c'est Merson. Azamoisi. Azamoisi, mais c'est autant Azamoisi. Yo, on a le Kerson. Je crois que Azamoisi, c'est Merson à danger. Saratola TV. Te jour en osko tangu ya jour en katangu bazui bango. Bango ba osamba joka bazui bango. Ba osamba lobi nango bazui bango lelo. Ka na oki bazui bango le rap na ratana problème à visa te. Na se retrouver na kati avion déjà. Wana na check up. Tout le monde est famille Bota. Saratola TV, la chaîne qui assure, Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Saratola Télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadingala par l'émission sur les cours de bonne conduite. L'invité spécial, c'est Maman Saratola. J'ai vu quelqu'un m'appeler pour me dire Yango yo doit inviter mon Masara, on doit inviter Moussoute, inviter Moussoussou pour l'instant. Nazu yete. Azana yete, je tourne avec Sarah. Parce que Sarah déjà au départ, il y a plus de 50 chaînes YouTube qui fait des émissions à son sujet par son nom. C'est-à-dire il y a Eza na bandeko misusu pe na kati ya Sarah donc tokoki kokuta ba particularité wana nyonso ya batu mais eli ko lobate ke on n'a pas besoin ya ba inviter non il y a un temps pour les invités il y a un temps aussi au biso to collaboraka toko sala ba analyse na biso donc et ça là eloko ya mabete bandeko balandi lelo tokoluka moye tozongela bino lisusu na sujet to na dab na biso tozape na dab na biso dab eza braza tout le monde c'est wala. Voilà donc le lot ozongi la bino na makambo bino bo sengaki bo lobi ete Maman Sarah lobi olukwaki ko limbolango bo malamu te likambo etali kin makambo parce que kin makambo nous vous informons que Nzambe asali grâce et retrouver quand même ba gain nango na ndenge esengeli par rapport ya Nzambe a préparaki na Nzambe akanaki mais ils ont continué toujours kota le malelo to continuer la bino extrait lisusu encore une fois il y a filmé wana poto lukamwe to commenter na kati ya émission il y a une question qui se pose, c'est Saratola qui sera face, il y a ba réaction, Saratola face, il y a ba réclamation, Saratola face, il y a ba question belé, bae o balinga Sarah, bae o pe balinga Sarate, bae o balinga Musalo biso to sala ka cette question elle est privée en tout cas, menga a no luka moena tunango une façon il y a ko informer bino na ndenge bolingaka. Je vous avais promis déjà que maman Dinana oyo alaka ki biso akoye la biso bokila lokondo eza déjà na chaîne Maman Dinana
allez vous abonner massivement na chaîne ya Maman Dinana Bokila Lokondo ezokotale manandenge sengeli. Je vu Balava, je vu deux acteurs copé sa ba mère na bango, je vu ba maman top na Kati. En tout cas, ça fait quelque chose de bien de voir que de grandes dames comme ça et na des hommes responsables ba sangani justement pour parler makambo etali culture ya mboka na bango Bokila Lokondo. Un bon film en tout cas. Bokino talango na DD télévision bandeko balandi ya maman Ursule Pechanga ebele baloba qui était Ursule Pechanga abeteli tolo awa bientôt de retour sur scène, des retours sur scène nango azongi na scène ya Belleville. Siko question na retour na maman Sarah to la mokolo ya lelo et pas maman Belleville et ezali scène été ezali ndenini nakanisi bokozwa biyano na bino awa une façon ya kosala ba analyse pe ba critique ya misala ya bandeko na biso. Et nous allons vous parler aussi avec l'autorisation ya équipe awa ce qui maman Sarah Tola ensemble na technicien après on va aussi vous présenter un produit de votre frère Bobo Manoka en passant juste parce que il est aussi parmi les artistes et comédiens bazoko ça la fierté Yambo Kanabiso. Et enfin on va parler de cette grande dame Poutine et écriture Yambo Congo au nom de Belleville Kondi na musala malamu oyo azoko sala na mboka ya Congo. Voilà wana ndezali ba sujet biso to kosola mokolo mwalelo mais tozongi Ngambo machine, Josué Miezi, le réalisateur frais, il est intelligent. Tous on a des tableaux Oyo et puis on se retrouve tout justement après pour te sa maman Sarah. Merci. Sarah Tola TV. Oh. Bonjour. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai un problème. Tu es abattu, bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème. Qu'est-ce que... Oui, je n'ai rien fait. J'ai un problème. Tu as un problème. Grâce, tu peux nous laisser? Va t'occuper d'autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, parle-moi. Tu sais que je ne suis pas à l'aise. Tout ça, c'est toi. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'attendais le temps de Dieu. Et? Tu m'as forcé à contracter un féticheur. Voilà qu'aujourd'hui... Aujourd'hui quoi? On m'a dit de donner un sacrifice. Oh? Un sacrifice? Mais quand tu es allé voir ces féticheurs, tu avais déjà payé, non? Maintenant, il s'agit de quel sacrifice? Parce qu'on avait déjà payé. Hein? Tu sais que je t'aime beaucoup. Bébé, là, je sais. Tu ne peux pas me le rappeler à tout moment. On m'a dit de faire un choix. Et tu sais que j'aime beaucoup ma fille. Oui, je sais. En aucun cas, je ne peux accepter de la perdre. On a dit de faire un choix. Tu parlais de quelque chose. De faire un choix. Ben oui, c'est... de choisir entre toi et ma fille. Et? Je dois sacrifier l'une de vous. Et? Julien, Omani Makamoluki, tu vois ce que tu as cherché, Julien. Maman, réveille-toi, maman, réveille-toi. Je ne fais pas avec ma fille, Julien, je ne fais pas avec ma fille. Ma fille, assieds-toi. Je ne fais pas avec ma fille, Julien. Julien, tu vois ce que tu as cherché. Ne blague maman. pas.
Mais fais quelque chose, non. C'est toi, Julien, c'est non, toi. moi j'avais... Tu as vu ce que tu as cherché? Non, moi je t'avais choisi, je ne l'avais pas choisi. Julien, je te dis, moi tu ne m'auras pas. Tu n'auras pas aussi ma fille. On n'aura personne. Moi aussi tu ne m'auras pas. Julien, Ma fille. c'est toi qui vas aller à la place. C'est toi Ma qui- fille. Saratola TV. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Cette émission est réalisée par Josué Miezi, un réalisateur très intelligent, ces messieurs. Nzambe Azwalokumu, Bandeko Balandiwana, Bouti Golanda film Nabino, Kin Makambo, Oyo, ba réaction, ba retombée, Nangoti Siko Zali, et belé. Mais prenons d'abord Maman Sarah, Topé Sayembote Josué, pour tout le monde, continuer na émission. Maman Sarah Mbote. Mbote, papa t'a dit, Mbote, na bandeko nyonso ba Olanda biso partout dans le monde. Bazali, Mbote na ba meilleur fan du monde, Mbote na famille Bota Mobimba, Mbote pe lisusu na président Charles Tamboy, pourquoi pas na l'honorable Jenny Beta industriel, Amélia Mweba, la private DOS. La private de Orlando Domingos, na moni bongo pe maman Gina Amatu motema ya papa Aaron Amatu le prince de Dubaï, bambote na oyangwana, en tout cas bambote na tata po bambote na batu nyonso. Bolinganga, Bouchoutena, la chaîne Nanga, na chaîne à papa Talingala, pa président bébé, la présidente maman Nathalie, coup de chapeau na bino yango, sol à Aketa aussi, la fille à papa, Madeleine Aketa, Angelos Karwan Mikolo Azongi. Angelos Azonga déjà. Mais Akena Wapio. Voilà. Angelos Karwan, Fatou Dukanti, seul Memba, Maman Makiala Kumba. Surtout Maman Makiala Kumba, jamais Akena vacances. Bambote, et puis Bambote na papa Edi MK, pourquoi pas. Na Edwige Kalala, Pamela Kabeya, Célia Kikela, Eliezer Kanou Rosbonga, Sarah Abouele. En tout cas, merci beaucoup. Nabino Nyos, tout bandeko, bo assistanga, Dalia Onye Manabosa Niote, Deboucha. Merci. Voilà, merci mesdames et messieurs. On est à la qui maman Sarato, la famille Libota, Bozupe Kiti Bofandi, on a toza ata na problème na mototé. Te toi na problème, gana na problème. Yo za na problème. Na bossa no pesa mobile na ngambote. Pesa non papa Diego Mbote. Te pesa papa Diego Mbote. Papa cha caméra, pesa papa Diego Mbote. Après tous les cas. Tama net. Na lobby pesa papa Diego Mbote. Ba bisou belé papa Diego Milito. Ouais. Je t'aime. Beau-frère papa Diego Milito. L'homme selon le cœur de Saratola. Voilà, mesdames et messieurs, Toza atteint un problème. Tout le monde est famille Libota, à l'exception de personne. À l'exception de personne, tout le monde est famille Libota. Il faut le barobo. Boye, oche boye. Toza atteint un problème na moutouté. Tout le monde est famille Libota. Donc, c'est-à-dire, attendez les t-shirts, les polos, ceux qui peuvent écouter Kamae, ceux qui peuvent écouter Salani. Tout le monde est famille Libota. Toza atteint un problème na moutouté. Maman Sarah, un commentaire par rapport à... Qu'est-ce que t'as dit? Toza atteint un problème na moutouté. Faut qu'on a paiement. Bato bazo kompote ke toza ko kangina on paiement. Te bango ba sepela. Boromona ka. Biso to kanga paiement bubwe mutu akwe ake. Papa Wemba. Ouais, Papa Wemba sur scène. Papa Wemba. Aïe parting. Aïe playing. Not revenue. Aïe parting easy. Ah, Nzambi wani. Problème ezate. Famille Libota, papa, maman moko. Maman Sarah, commentaire na yo par rapport à ya vidéo auto tu kolanda siko ya film oyo Kin Makambo. En tout cas, mon t'a dit vie appréciée eza antinate. Oui. Naloba na batu makambo mbala na mbala. Pourquoi olo sala yo pokoma o mata na ndenge na yo me ozo lingo sala ka o Sarah sala ki po yo po mata. O simba kisi yo kanta Sarah nenga zawana YouTube mutebongisa e. Mais ozo bosa na tom sou Sarah ba cop mo c'est et puis ça qui peut mbongo. Donc ozo lingwa o sala ka kokoma ka lokwa mutu. Te tala moi so envie ki dinana.
Mélissa. Mélina. Ah ouais. Envia qui dinana. A intoxiqué mon balinae, bakota ba science. Bakoti. Ah ouais, c'est comme osenga soit tapé sa moi si to mwana. Ba olexanan. Bakolexa. Nani. Et na suka nango en fait babomi mwana. Batikali bango mibali. Moi c'est à combien so ko regretter. Te oko regretter nini yo. Na ndimaki na ngai te. Oti matende ni tango yo envia otuna kadina na ebisaka onini. Kina simba kisi. Simba kisi yo moko pe. Conscience na yo. On comprenait que fille a fait abakisi mais aux conscience non mais miango tinanda quoi yanganga comme pas marabout au convaincre na pour moi c'est une facilité on convaincre oui c'est ça au convaincre na mobile na wasa nini a rejoindre yo na kati ya misala wana assumer yaya soki lelo comme o pola lokolo pola o bakangi yo mabota ndima parce que olinga ki vi wana ya pression zaki na posa nango. Au boya qui cause la destin et rattraper. Voilà, il y a beaucoup de familles comme ça, il y a beaucoup de couples comme ça, il y a beaucoup de relations comme ça qui ne supportent pas la souffrance. Vous savez, chemin il y a ekulusu ezalaka chemin il y a facilité. Ekulusu ezalaka synonyme il y a souffrance parce que na ekulusu oya biso notre modèle aganga na ekulusu nde oyo ya biso bato mukili bakanisa ke bakei po ba humilier ye na ekulusu nde makila na ye tanga na ekulusu nde babetaka ye basete. Alors ezala chemin moko boye ezalaka bakrobatie ezalaka ebele mais soki kaka ondimi kaka kozala kaka na nzela ekulusu wana mes frères et sœurs au monde a merveille à vie. Il y a des familles comme ça donc aujourd'hui hein, parce qu'on se retrouve dans des conditions oyo dans des situations oyo. C'est parce que alinga qui ko maîtriser souffrance na été, c'est parce que aluka qui ko accepter souffrance na été à se lancer dans n'importe quoi et les conséquences et ko zoaba na conséquences et ko landa ti en tout cas. Restons ici et kozala eloko yamalamu babandiko balandi il y a Sarato la télévision na Top Média télévision voilà maman Sarah déjà après Kin Makambo nous avons vu nakati je suis à Otiela biso affiche wana oui yete namoni yo même muto a dièse hein je suis au même muto a dièse donc yepe kuna tchebo bien aza attend na problème na mutute je suis yo muto a dièse ta je suis nache il fallait pas filmer lenga na sima caméra azata nazata na problème na mutute tout le monde est famille Bota Nakiti Pema voilà film Asika après Kin Makambo Belvi Kondi alali lisusote ameme libiso film oyo kitoko na bien que jusque là non ezwamite mais titre nango déjà réalité de ma famille Sarah lorsque tu entends parler des réalités de ma famille tu ozoko imaginer nini monsieur Souka non mona t'as dit réalité famille non mona ba divorce non mona ba séparation non mona inceste ba calomnie viol non mona nyonso na kati méchanceté non mona souffrance non mona la sorcellerie et la réalité à famille belle vie avant banda kokoma aux inspiration wapi yango tozoluka batu moko na mona baloba ki o belle vie ayiba kapa ba Niger kasi bino pe bo yiba tapa ba indien pexamite eh ouais mais ça ce qui belle vie zo yiba pa ba nigérien yiba pa ba indien tricherie pepo et maman tricherie pepo et ne bien faux à la mayele s'il te plaît t'as dit tout ce qu'on fait aujourd'hui ils ont tout le monde à salango quelque part tout ça la kaba copie coller mutabanda na olikambazate à part yemoko nzambe yemo nzambe nda banda tout ce qu'on fait aujourd'hui et où ta quelque part au moins que Toyota sali asali marque X Nissan sali Fuga donc ba sala na babilo ke kokana donc batala ki eloko moko eutaki na Mercedes pour bango wana ba image à Mercedes vous comprenez donc nyonso euta quelque part biso tout oyibaka ah na mona nani sa émission posée ngape no zwaka ninga salela ba émission na bakisa sko ki Sarah
Oui, c'est comme ça. Ce qui belvé à Zoïba, pas nigérien, il y a Boïba, pas indien. Boïba. Bah, qui est na Z magique, so Z. J magique. J magique. Eh, Baïba, pas indien, qui est na série. Boki no Boïba. Na pekisi mutu. Personne. Bah, ça va pas film belé. Yiba na série. Yiba na série. Oye po komi ango bien, o chepe ba tu ba sepe là. Problème mususu. Batu ba sepela, est-ce que bato yo ocha bango ba incarner ba rôle wana ba koko kango? C'est ça aussi les problèmes, la mobilisation, la détermination des acteurs. Félicitations sur parce que scène. c'est dans la film au Makasi loka Marie-Hélène Azate. Abibi penda vrai insensé. Marie-Hélène hein. Allah ti penda rôle ben insensé. Ouais, Allah donc asali penda semblant venant. Abimi ango penda. Donc zomona ke mutakomaki mutasali casting atali pena na filmé à Balanisian. Et puis avec la fille que nous allons recevoir le lundi ici, Nani Getty, petite sœur, il y a Davina. À côté na fille. Donc oui. Oui. Vous comprenez? Ceux qui belvent Zoïba pas nigérien, Yiba pas indien. Point barre. Voilà, Yiba et pas indien. Mais jusque là, Toza na problème na mutute. Tout le monde est famille Bota. Tout le monde est famille Bota. Voilà, merci ceux qui te le langage moko na je souhaite que tous nous bokila lokondo ya mama dinana et puis on se retrouve tout justement après je souhaite. Merci. Saratola TV. Na directeur a na mbandaka directeur a mbandaka za na avantage et belé par rapport à Kinshasa. Na ningina na kanisa mbongo mo boy permettre. Je sais toi na mbandaka. Nazo kanisa na mbongo e belé pour que tant que ça la retour na Kinshasa au moins tous na ndako na biso ya bien, ba bien on a besoin de madame to somme et donc ici li tozonga. Moi je sais au tir na nga libela te ningo za un jour il faut tu finis par partir. Donc ça je le sais. Mais tozonga na yo Kinshasa obala na Kinshasa ça ce qui ngana lobi obala teste que je suis sorcier. Mais na cause de la société ya moi na moko makila na moko. Je t'aime beaucoup na olinga aucune place moi ya bien mais obi ma place ya bien aucune place ya bien continuité za la malam c'est ça mon souci. Donc nazo kansa mbongo kaka pona so eko na biso ke ma chérie mbongo ya lupango ekoki déjà boye to bonza ndako boye to bonza tozo Kinshasa donc pesa moi tam ke na ko mbongo naza na mbongo nazo bomba ezaka pona so to Kinshasa to somba ndako mbongo zo bomba o na kumomona yona tata oyo tata lupango bola so manga musubo sala ka tezaka ka dam o roba na dam tongo jour neti jour no bosa ko ke musala po ni bando ko tangi na dam papa vous trouvez normal un directeur comme vous ozo mikiti ça donc continue à tager balobi oui ce que OK sika landa lokola bato nde ba otambola mais na badam te papa maman c'est une distraction papa comment leka bala au moins so bali mo makambo wana on nous vendre la monte bala nana na yoki mbanda ko ba respecta kanga vous comprenez ba que respecta ko mais surtout bali lisusu ba ko respecta ko le oui na ko bala yana ngonga na mutu na mutu ana ba vision na ye natana ba ndenge moko boyeke na ko malobi lokola omwe ba boserenge babeta bambonda na mbandaka 3 bakuchumpenge bayokana il faut quand même biso pe bana ikongo asato yokana bana erzai bayoka pe oui nani bana sabena bayebi kete bongosi ako sa biloko baba to saka ba makambo na confusion pe na concurrence te karo concurrence te bongosi to ngano to umeli siko to umeli to bandaka toyokana kaka na suka nango to bala na ube toyoka tika nano boy ngana ndenge tovandaka boye akapoto yokana to bala na te bongo toka ndenge nini ngana na kofele na ndeni bongo sikoyo ntango tolinganaka eyaka te po tobalana na kotoli mpe mamu te na kotoli yo te tata nayebi so sala ta geste ata libala te mais sala ta geste moi biloko ekopesanga kana yango obandi na babiloko mosusu mobali moto bizairi ya mwasi nde etindaka mobali abala mwasi bongo singanaka ya bino bokoma kobaka bato lokwa mendenge lokwa moto aye na mosomba obaki ye mondongo oyo ya bino boye te
tikanga moko na réfléchir nayebi ke navandaka na Caroline yenta na sololi na bengi noko ya biso nakei na boyeka na sololi na banoko ya biso bandeko ya papa bandeko ya mama yebisaka nga mabunga na ngai nayebisi koza de basankusu noko papa leki na biso papa ya biso akufa omoni ke basaka makambo na ndenge ya kaliki omo tata bana monokoti yo lingi kaka ba makolobe ya tete okomolanda makambo oyo nyonso toyalaka ifoku te ngana to banda liboso na bango ngana yo alingi asa bacomparaison moko milidaire ngana yo to banda liboso na bango mibale bakuti biso bango wana bavandi soki nzambe apesa bango mwana me bakumbi bango ata mitano bato fo bolekaka na pasi boyebana na to wana una etape ya koyebana Saratola TV. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, Nakansi Wana Bouto Landa Bokila Lokondo. En tout cas, c'est un film message Zanakati Bandekonanga Bopesa. Chance, encore une fois, allez vous abonner massivement à DD Télévision et pas maman Dinana la douce. En tout cas, ce sont des Congolais que nous accompagnons au Bazo Salamoussala Nabango Nandenge et Sengeli. Les plateaux ici, Maman Sarah a lancé qui message. Toute personne au Azoko se sentir qu'il faut faire sa promotion, venez. Ils allaient libres, ils pour mutu nyonso. Pour ça il a battu nyonso promotion. Maman Sarah, commentaire na yo par rapport au film qui toko o ya Maman Dinana. Dinana salibisonde à l'exposition de la famille. L'agressivité aux alakade pas ya basi ya bangala. Mutunde azo bomangeza bongos. Film wana eza ko vendre ba culture. Et voilà. Bisoto a bangala. Et ça linga bien. Et ça linga bien parce que écolo n'écolo et ça na makambu na ngo. Et ça na façon et ba comportement na bango. Parce que op na to mona ko kibonga na kacha film. Donc kibangala na kacha film. Donc film mona ngo eza na qualité. Ouais, qualité son, cadrage, sur le plan scénique, le plan artistique. Et puis et là quand on tolo ba ya rôle et alors mutu mo ozulora Davidan apwa au PCA sa rôle à Caroline ya mwana mungala mwana Marie-Jeanne a baby sifi mbala moko et Koufi bonivo la ta vélo chambre air bochango split maman vélo buka et bukani esthétique et bomi vélo et ça lokola ozui rôle ya pakalo wi wana azoko tourner ozui au PCA da Costa te ata yo au Koufi au bomi. C'est ça, c'est ça. Donc, mutu azu penda rôle na yé oh il fallait qu'il mérité. En tout cas, bateau ba ça rappel ba casting, ba ça casting à sentimental. Parce que ba casting nous c'est un casting sentimental. Alors talara yé akindara de pas belle vie. Ah to lukele maman moi lokuta to che. Yepsanga ozu mutulora Cardozo commissaire maman par exemple. Il y a apwa et simbate. Ça colle pas. Ça colle pas. Ça I not is calling. I separating. Yes. I calling no. Not I separating. Yes. I not like this. On comprend. Donc on est ici basé Cardozo. Basé baché maman Davina. Et à nation stable à nité. Donc félicitations pena Dinana. Na film kitoko o apesi biso ya Bokila Lokondo na obakisango FAP4 na suka. Courage et force à toi, artiste na biso, toi na besoin pe bo mata pe bo les ka ba limite o batu bachela bino batamokili bachela bino esa biso bien. Voilà, Sarah, justement en parlant de Maman Dinana, il y a une question et matinga na motema ba réclamation ezali belé ba commentaire ezali belé PR tozotala et puis bat pe bazoko benga bazoko loba ete Sarah ozoko finga bato oyo babotaka te et ezokomela yo pe na matoyi na yo et okoki ko réagir nini parce que zali batalaka yo batalaka biso balandaka biso na nzela ya ba commentaire ete ozoko toucher mingi ba maman o babotaka te na habité soki si ekomela ki yo na matoyi so ekomela ki yo na matoyi réaction na yo ezali nini ekomeli nga na matoyi te
Et comme elle n'a pas été dit au moni, Batou, il faut bandi maka vérité. Vérité est insulte. Ok. Ngai batu balobala ngata ye kuna munene. Eza mafinga te vrai ou faux na munene. Oza munene. So ba be obota raté, eza vrai ou faux. Parce que boti nante. Non, boti te. Nante. So ba bi bota nanu. C'est normal parce que moi, si je bota ba olobane bota na nte. Ezo comme insulte place ning. D'ailleurs déjà ba phrase à ningwana ngana on a bimisi ngote pona oloba basi ba bota raté et tout. Na nzambe te mutape saraba neza nzambe. Et puis moi si nyos to bota raté eza na cause nango. Parce que nzambe atindaka bataloba soyez fécond. Multipliez-vous. Alobaka te que oh basi mususu ndambu soyez fécond, ndambu soyez stérile. La stérilité ne vient pas de Dieu. Donc mutu na mutazo assumer cause à stérilité na ena pesaka ba exemple ngo mutu mususu asali kindumba bimina mibala ba sorti tout. Muta mema stérilité ebiete. Muta komo sibio siko ezanzambe. Oh na vie na yo omema ngo na bimema mema. Oboyaka na okozala ke bae ba kobota oyebi ba biso le to sepelaka na ba dasa tadi eza pourquoi parce que ba mundo epelite lelo na epte point 12 eza kopela eza 12 ozo comprendre ba biso le to comment on sepela ba dasa bana ba koli oyebi ke to comment on sepela nango oui trop fier de ça so lelo to a fier ya bana parce que tant to botaka avant oyebi ke bato bazo seka aboti avant baby civi lelo to comme kola lo kwa ba master ebele na ba époque wana ba boyaka ba seka bango ba sente bango ba longola ba zemi kolongola zemi tout ça tout péché à son salaire on se comprendre pourquoi bisanya surtout ntola itanzambe ke nzambe nda simbi mabota c'est quoi ça nzamba lo baka stérilité za te pana lo baka soyez fécond. Allez, multipliez-vous. Tango Adana F basalaka péché. Nzamba botolaka soyez fécond. Soyez fécond ezala kaka baksela biso nde mwasi wa bando bota na pasi. Donc c'est que moi si faut bota. Après c'est biso punition ya pasi kaka wa o Adam sala lisumu Adam. Eve Adam. Bango mi balé basala lisumu. Te wa mwasi. Wa kosa mobali comme nina. Eve. Wa lo baka chérie mange. Mange. Alobi te soki olié miso efongwa mayo omona makambo wana. Eve. Omona makambo wana ya omona lumière, omona onyoso babombaka wana. Donc c'est-à-dire eza ndenge ba groupe donc esalemi lelo. Omona que non, omoni soko ye a epa na biso fingi mwa mingi, fingi mwa makasi, omona ozwa makambo, ozwa lumière. Donc la stérilité ne vient pas de Dieu. Voilà. Eza mutuna mutaza ndenga pe ya ba prix. Et na batu mususu basala bana batu mabenza bakanga bango mabota. Très bien. Eza batu mususu ba payer ba prix familial. Na famille to papa to maman asala bana batu mabe. Malédiction wana ezokita. Donc et pas nzambe kombazati. Alors kolobana mutu que obota te eza insulte te. Arrêtez de ya comme ça on insulte te. Taliban tadi eza insulte te. Tadi ana libandi. Donc on a non chapeau. Chapeau. Donc voilà. Soin. Sur la calvitie propre. Yangwana. De tina film. Vous comprenez? Et ça insulte et ça en que hein batu baza ba se sentir piqué, ba se sentir lésé. Et ça insulte Sarah za munene les insulte Sarah botite les insulte et ça réalité o ezo coller mutu batu bazo mona yango et ça réalité na ye akoki koki ma yango te ozo comprendre. Donc bato bazo ya koloba wana ke o Sarah basi ba botate ba yo kapasi. Et bon to ba finga ba no ba viola bato ba viola bo chakiti. Or moto ba violer ou violer c'est grave. C'est grave. Moto a bota te place aza ayebi ye moko nenga tambusa vie na ye et rendre stérile. Si comme moto azaki innocente musu ba violer na aja muke azala no mwana muke. Soko mutandengwa na yo kyozo finga bato ba viola oyebi passe place aza nenga zolela lokwa kizengi oyebi nenga olela. Et puis voir même les Nations Unies aujourd'hui protègent, cherchent
nyonso o ba viola et l'état même à côté sango na kati ya moko ya ba infraction ya minene violation et puis ba tu ba mo nango mais or kobota te na kati ya infraction l'état à côté sango te parce que c'est normal, c'est naturel et c'est naturel au kobota c'est Dieu qui donne tout ça sikoyo moi si mo wa uto benga lobinanga maman Sarah omoni Sorozolo baki mututela bota te esalaka motema pasi ngabi mama motema pasi wana esalaka yo pezela na ebisao tango bafinga bano ba papa basundola oyebi pasi banana bayokaka les enfants abandonnés les enfants bâtards en général oyebi pasi bayokaka tango bafinga bato ba viola bango oyebi pasi bayokaka assumer soyi boyoka pasi kuna je m'en fous c'est pareil eza makambo bino bolingi na communauté oh yo sambela kanga bi mama na YouTube makama nzambe ate oh awa nzambe azalaka azate azali sara nzambe is daddy Jesus is here Jesus the YouTube is no here Jesus is here no here for YouTube yeah Jesus no here because YouTube is a demon yeah na YouTube nzambe azate tout ce qu'on fait sur YouTube Dieu n'est pas là Dieu n'est pas là dedans oh. Parce que na mutu wana boyo ke la mawa sora zaki mutu asambelaka alinga pekisa batu na ebati ko finga belle vie donc Dieu n'est pas là dans YouTube botika koza o sambelaka yana sambelaka na ndaku nanga so na na YouTube na lati molimo Satana kandenge Satana zaka kati sort au nom de Jésus molimo Satana his name de Jesus sorting Saint-Esprit way is here his name de Jesus. Oh, yes. Voilà, merci. I parting. You parting. I parting. I parting. Ebi eloko o rappelenga na utaki awa. To utaki tournage ya kasemeno. Na zuika kande na zwaka motuka na komi na station ya nini ya eloko nini ya échangeur tena mela non mai tadi ozo mela mai tena mela mai pardon na sil ça donc eloko na sara pardon ozo mela mai to komi na échangeur wana église moko no ezaka pembeni wana parce que pasteur azo ko sala délivrance parce que pasteur azo sala échange na muto ye azo délivrer siko ba démon ba azo lo bakati na ebiso siko to na kati akar soki pasteur atuni ye démon a répondre pasteur atuni démon a répondre na lobi mais oyo démon modernisé akomisi nzambe muninga na ye master ne ba sololaka atuna ka question yo wutu wapi ngana yaki boye mais où allons-nous mela mai allez amela na mai et puis on se retrouve tout justement après merci. Sarah Tola TV. Naza hypocrite te rondi manga ndenge nini besha. Nani belle vie. Non, aux hommes là, ne profite pas. Chérie, s'il te plaît, ne profite pas. C'est dans Je comprends que tu es amoureux. Ah, regarde-moi ça. Attends un peu. Belle vie. Avec tout le respect. Moi, c'est ça, je comprends de ma bouche, les gars. Oui, on peut savoir conseil. Non, on dit, moi, je bébé, tu n'as pas de preuve, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça, tu n'as pas de preuve. Tu n'as pas de preuve. Non, mais c'est la loyauté. C'est ça la rapace, il va construire ma capote. Et puis, mon qui les autres condamnés, on a senti à moi. Et là, on a noté. Ok? Mon père est au calme, solité. Il est au casson. Il est au casson. Quand on s'en a besoin, c'est quand on se dit, on va projeter dans la voie. Il va là-haut, on a voiture en voie. Calme-toi, on a ah, mon cher, quand qu'il était. Quand qu'il était. Hein? Belle vue. Il y a solo. Non, il faut qu'on l'ande là parce que non, assistance à personne à danger. Pas personne, c'est Merson. Pas à moi aussi.
aza mwasi mais siko tango aza mwasi yo oza koloba garçon nsuku aza mwasi c'est merson a danger neti bagé zila nano tala na âge patron aza na yango aza déjà na âge de la pierre taillée à bientôt là ménopause non akoma te akoma nango te aza na césarienne patron botala na tata mwana mwasi wana aza wana aza mwana mokie mwana onga kutu na kokuzwa oh si yo na pato bozaka crecret ngakuna bacrecre wana na kolinga kutu te nga lolinga tableau ah ok problème te mais siko problème ezali photos yo ningo sa ndeni eza mpe eza vie na ye aza na mbongo na ye avivre ye moko il vit seul son enfants sont en Europe donc akoki kobundana te zila aza ye moko aza na mbongo na ye oui aza na mwana moke mwana wana bo sikoyo soki baza na chambre sikoyo problème ekwei ngana tokosuka wapi ah on souhaite pas le mal à mal être otia mabe na mabe te donc leki na ye wana oyo leka patron nani na mira so mira yo aza komona maza koloba te aza komona flou sont des foufous de même plumage tala lubi naza koleka omoni ntango nauti na kumbula naza kopangisa couloir na mayele na pangisi nakoma kaka boye pembeni ya chambre ya patron Saratola TV. Voilà, wana bouti Olanda extrait ya Bobo Manoka na Bobo Télévision, film wana est déjà disponible kuna. So boké bokuta film wana ya frère Nabino au Bobo Manoka, un artiste bourré de talent. Voilà. Maman Sarah. Jeez. Mayo meli me moli mo centre réseau kitakaka. I parting. I parting. Parting. I parting. 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 What is your name? What is your name? What is your name? What is your name? Hey, I parting. I parting. I fire. No. Hey. Sarah tofana to discuter to beta maso. Siko biso nyonso na muntu ka mbute ya jotu na mesiko bazo solo la nini. Seigneur. Donc maman wana obenga inga. Tala sikoyo nde bafinga bato ba lesbienne te mais ba comme si ba lesbienne. Wala nde insulte. Papa na lala yo. Eza plus que kobota te parce que madame tolo ba mutu ana bota pété et a lukuta te. Mais ce ko eza mensonge. Et soit raté. Soit ka. Donc maman soko bota te. Okutinga l'émission dans le baké tel a botate supporter. Supporter parce que na lobby noté na bina moto aza concerné. Bato pe ba botate bo supporter, ce n'est pas moi qui donne les enfants, c'est Dieu. Yo mo pe mitala pourquoi ti le lobo tarate? Pourquoi ozo botate avant na bo banokanga bandoki faut ko mitala nini nga na sala pona bota pété etamboleli na yo. Pe pa nzambe kombazate. Alors quoi ko benga ngate o maman Sarah basi ba botarate ba oyo kapasi, je m'en fous de vos passi. Batu ba viola ba oyo kapasi plus que vous. Ba enfant abandonné ba oyo kapasi plus que vous. Bato ba finga ma matin midi soir ba olatsa bango ben sesto ba salate ba oyo kapasi. Tango batu ba oloba ke moi nanga ba viola kae. C'est plus que ça. Alors pendant le bana mutu moi botarate faut réfléchir. Je vais rien réfléchir. Et puis un jour ba kotuna bango balaksa ba preuve ya viol. Voilà les insultes. Les grands insultes c'est ça. Yo benga nga po ba fingi batu ba botarate, je m'en fous madame. Je m'en fous, moutape sa ba nezanza mengam na ba etere yo kanga ba kango mabota. Tel etamboleli na yo. Nazo loba ton na biso ke na YouTube nzamba zate. Parce que so nzamba za, moutako zo même pas courage ya loba mensonge sur ndeko na e. So babisi la bota raté si la na mwana te ba fingiete, on n'a pas insulté. Aboti nante? Non, aboti te. Soit batu ba oloba bongo, ils insultent, mais soit batu ba oloba ke ba violara mwana na o eza na preuve te eza mensonge. Mais c'est plus grave. Mais là au moins il faut que les gens ba beta maboko. Parce que eza mwana nyama. Mwana ngulu. Voilà. Lokola pe bino bozo fingara bana batu ba violara bango. Bobotati. Allez-y, soyez féconds. Fécondez-vous. Boting, bobota.
En tout donc potika ko sala ba biloko na bino ba G à 2.2 mesures. Des mesures, ouais, non, c'est pas tous bien. on est humain. Quand tu piques les gens, toi aussi tu seras piqué. Parce que toi dans le monde en toi dans le monde à béton, toi dans le monde au tché, toi dans le monde à Okinawa. Et chacun portera sa propre charge. Même mikumba na yo, même stérilité na yo. Oh pe oh soki nani ahomema pe aye mutna mutu tout se pe ici banzamba ojuger muna mutneta mbone na sa mokili. D'ailleurs ko ya pesa nga conseil te mama sa o sambelaka na sambela ate. Na sambela ate. Bref, na sambela ate. Pour mondo toza ya YouTube et ya monde bandoki. Soki bato malamu bazalaka na YouTube a momona bato bapekisaka moto epela. Mais au mona so bato banjo finga bato bango batali boso bayaka batondi na ba live. Kende na ba chaîne ba finga bato wana. Maman, je suis désolée. Si tu es stérile là, ce n'est pas mon problème. Va chercher Dieu. Kendo chama bolongo na se tale tambole na yo, soko lala na ba musicien te, soko saka kukule ya mbembe na ba orchestre te, soko bimana ba magicien te, soko bimana ba rosicien te ba yiba o mabota. Pas moi. Voilà. Je dis et je vous remercie. Tika Chikuna. J'imagine Adassa. Darato lo ba makamba seria. Oh, il y a moins série à Zanin. Ah, na moni sponsor. Ah, on a moni ba maman. Ah, on a moni. T'as dit moni nini? Ba maman. Ah, na moni ba malala. T'as dit zela non. Na moni ba maman, na moni malala, ba komi j'imagine. Zela, siko Adassa. Et puis ah, na moni numéro. Ah, on a moni Madjabu gospel. Tika ko wele la koloba minuta disco yo timi sune moni ba mama na ideni. Tu sais, je vais dire un truc idée au ngana moneli. Sarah, la communauté congolaise, mes frères et sœurs, bazalaka ba meka koluka koyeba ko équilibrer les choses. Vous savez, nous là, on peut jamais passer ici na plateau pour discuter des choses banales. Des choses moins importantes, des choses oyo eko construire atane loko ata mon côté. Tu sais moi combien ça fait mal. Yo botara tozi su motema maboche. Maman nanda, maman nanda. Soyez fécond. Une mère, un papa afani bena nanda kalbike. Moi nana yo wana. Ba viola kaye. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire la viol? Et puis ba ben appel à confirmer pe. Yangwa kimisi mwana. Comprenez? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Et tous ces gens-là, ils sont applaudis. Non, batona nyonso baza applaudis par un groupe de gens. Aujourd'hui même l'État congolais n'a point il y a viol et ça na infraction grave. O eza keso kei. Na o etali viol. Ozanga na mutaya osambelo. Ozanga même intervention. Mais awa bino er bozo sala ka ba émission bozo yaka koloba. Bozo tangaka na kombo. Ya ndeko mwasi aza awa. Mutema mabena kindoki na ye ezobimate. Après elle frappe et kozwa. Et comme non, c'est la mauvaise foi. Moi na linga kimia mingi. Mais ceux qui bozalaka des fois er totambolaka. Mais les belés basala makambo yo bazo salate biso to koti ba place belé ba place donc je l'ai dit ba place belé talana e batu ba oloba talana nu mafinga peshanga bimana banganga oui alala kana président Lombe oui asa siko ba koma siko non wana eza bien non wan te mafinga ezalaka bien lorsque on insulte d'autres personnes. Et puis tu sais, lorsque on est allé accuser Ursule Péchanga Tina Nigeria, Tina États-Unis, Bakendo Lobanin, Azanan, c'est une folle. Abela Ramuto, Asara ba troublé. Asara ba troublé, s'il vous plaît. Wana c'est écrit dans la Bible. Nous n'encourageons pas le mal. Mais vous là, vous connaissez d'où vient ce mal Wana. D'où vient le mal Wana? Na bato yo basala ba mal Wana. Na ba live na bango bozala ka Wana. Mais nous ici, en tout cas, depuis ton bandit, on a insulté qui? Personne. Mais il y a des personnes qui passent à la télé pour dire ça. Papa, yango na uto lo bato kota bisika mususu to keboe. Bazo zelaka signature pour ba mapper bato belé. Et moi je dis ça. C'est pas dit que po aza a on a plateau. Je sais que une fois papa Diego allait se fâcher pour na motema malamu na ye. Nabi Sarah a foutu mbongo 4 fois. 4 fois. 4 fois. Pour na ba plainte à balle.
Mobile na kuso na romolo ba o na kangisa mutaloba ah tika pardon bon robeba. Est-ce que vous savez que même son avocat Abaya Sarah Bayanga. Ça, je vous dis, nous sommes face à la caméra. Auditorat na jeep penza yango ba obima ba kende. Kunate to koma kunate. Yaya, un jour bokozanga mutu alobela bino alanda bino akozala te. Ça je vous dis et naza liboso ya caméra parce que tout ce que nous faisons awa ezala onon loba. Eza o ba frère misu ba loba ka ba papa misusu ba maman misusu, il y a des vidéos qui sont là. Ce qu'au jour en donc et kozala ba tiele yo écran géant. Te jour en sko tangu ya jour en ka tangu bazui bango. Bango ba osamba joka bazui bango ba osamba lobi nango bazui bango lelo ka na oki bazui bango lora na ratana problème à visa te na se retrouver na kati avion déjà yo tikala osamba na maître Magi Makese wana na check up. Tout le monde est famille Bota. Mes frères, soyons prudents. Yaya ngana ebisa attendez ba finga Belleville sop na Belleville côté kuna kutu kokoma te kokoma kutu kuna te mais batu babosa na ratelo montadi batu bakantara so bakangisi mutu nde ba éduquer mutu makasi mais ezane loko eleki batu kokangisi ezali ezali nzambe tadi ata nzambe tata bondoki ko chaka nzambe te obondoki pe nzambe oui bondoki peza tadi nzamba lobi malamu balobo na baloba mabe na kombono basani bakuto pe mabo pembe parce que yebango ata ozo swana na satan na fia bakisi na fia kotaka bandako anganga na fia abomaka bato soki fi wana bakisi abomaka bato azana raison na miso nzambe yaya nzamba opesi raison livré yango babenga malédiction avec cause nzamba o livré voilà tango boluka makambo bofingaka bato bato no bakufi te tango bato bakufa bakomi Sarah mutabomi ata po lobi ya osekwa te désolé. En tout cas, soyons unis, soyons ensemble. C'était une émission pour réveiller encore une fois la communauté congolaise. Et nous disons merci. Naba Congolais, nous sommes au basu conscience. Famille Libota, toujours. Bande konabiso ba comédien, ba maman nabiso, ba papa nabiso. Il faut être les résultats les autres au monde en anzela ya misala au bazoko sala. C'est ça. Est-ce que va filmer ezoko talema? Lobi ko leka le je suis. Merci.